Le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Cherche sa piano. Oh papa et maman bokoto makambo bien ye makambo kitoko ye FB International agence de transfert maritime pe aérien ayeli biso promotion alobi na biso boye mois de mars oyo na sanza ba mama akotika la simate asali réduction na bakoli nyonso okotina elongo Paris eye Kinshasa boyebi bakoli oyo yaka na conteneur to pe yaka na masuwa carton ya 120 kg asali réduction nango carton oyo ya 120 ekomi $110 oyo ya 150 ekomi $140 oyo ya 160 ekiti na sa alongoli $10 na bakarton nyonso yo oyo mosala bongo bakarton ebele alobi 10 carton to pe 10 colis apesi yo moko ya ofele iyo ofela tanga moya moya ekoki welela toke na FB International totineti na bakarton na Kinshasa esa mwa bien alobi na nga boye soki pose na bakarton te na ndako olingi otikeli bakarton benga na numero eza affiché awa akoya tina porte ya ndako atikeli yo bakarton osignale yo mpe aye kozwa jour ya ramassage ebandi lelo ndenge nazoloba boye promo FB International banda lelo ti le 5 avril parce que le 5 avril nde tosala conteneur pour que biloko eya na Kinshasa soki tokangi conteneur le 5 avril banda kokonte 25 jours kaka bakoli ekomi Kinshasa welela kima mbangu agence eza na comme la ville kasi yo benga kaka akoya na ye tina porte ya ndako aye kotika bakarton aye mpe kozwa promotion yango oyo mois de la femme elekela biso boye te na mois de la femme oyo abi musanza ya bamama il faut bana Congo basepela il faut bakinois basepela yango FB International agence assure agence sérieuse asaleli biso promotion oyo tobenga ayo tika biso bakarton wapi bana notre père wapi ba client nyonso ya FB International soki na mpo tina bilo na FB International te meka tour oyo okosepela famille ekosepela réduction carton ya 160 na $150 oyo ya 120 na 110 bongo biso mtotinda ba oyo ya $70 ekomi nango 60 oyo pe ya 50 na $40 réduction agence ya solo nde yango FB International suka FB International agence moko sérieuse FB International sur yebele on a lobaki te na lobby FB International suka agence assure yango yo FB International agence assure yango yo bana poto bana partout bande obalandi ya chaîne na biso mbote na biso partout boza à travers le monde surtout na bana France bana Kinshasa bana Congo Brazzaville bana Angola toza awa na agence FB International agence ya solo agence mo sérieuse oya papa fiston basende toza ana maringa 72 na commune Kasavu référence ezaka na direction Shaba maringa kaka na Shaba wana omona kaka agence FB International bisika wapi tozo kitsa conteneur o bandeko toza ilongona na tanki futa chaque mois to kitsa conteneur moko bon to fongoli to bikiti bloka bat na kimia na série nyozo papa fiston basenda sali promotion na papa rabi mavinga FB International na mois de mars o to sali promotion carton o ya $160 kiti na 150 carton o ya 70 kiti na 60 o ya 40 do to kakoli na ndenga o kitate o ya 50 kiti na 40 partout zali welela opesa ba o signaler ba tikelo ba carton tina porte ya ndaku ba ko ya pe ko zo porte ya ndaku FB International chaque semaine ba courrier aérien yaka colis, sapato, chemise, mon veste, le téléphone, et l'eau nyonso ngoti na o yaka na avion aérien et yaka chaque semaine tozala en FB International agence tabe tindela mutu elamba tindela mutu veste tindela mutu chaussure tindela mutu téléphone agozwango après ka utiki lelo lobby a na Kinshasa pour chaque semaine blog ezo ya deux fois et ça la bien ma caisse toza to kitsa conteneur ya mois de mars tout landelongo na attend ki futa ya na tangi futa babile nouveau marié et des fois balagli bala wezaka ya sika ekopol ekokola te les nouveaux mariés to na ndeni conteneur to fond la blonyo so ekita na kimia bon to zonga to kobaliso na biso to kobi National à ses abonnés pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC. Le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International.
Gère sa piano. Oh papa et mama noko noko kana zotimbisa yo Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobyo na loba kakeba na bagence oyo ya sima ndakumba fola bakoli na bino mena FBC papa papa et mama noko noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo nyenye nyenye balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure yango yo FB International kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobyo na loba kakeba na bagence oyo ya sima ndakumba fola bakoli na bino mena FBC papa papa et mama noko noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo nyenye nyenye balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Oza Mobimba oyo to benga ayo tika biso ba carton wapi bana notre père wapi ba client nyonso ya FB International soki na potina blo na FB International te meka tour oyo okosepela famille ekosepela réduction carton ya 160 na 150 dollars oyo ya 120 na 110 bongo ba biso mtotina ba oyo ya 70 dollars ekomi nango 60 oyo pe ya 50 na 40 dollars réduction agence ya solo nde yango FB International suka FB International agence moko sérieuse FB International sur yebele on a lobaki te na lobby FB International suka agence assure yango yo FB International
33 76 79 077 07. Et ça bongoté. FB International, agence assurée en Moyo. FB International, agence assurée en Noko Kana zotilisa yo agence moko ya assuré ezosunga bakongole biso toponi FB International, agence assurée en Moyo. FB International, agence assurée en Moyo. sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International, agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndakomba fona bakoli na bino mena FBC papa e mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya assuré ezosunga bakongole biso toponi FB International, agence assurée en Moyo. FB International, agence assurée en Moyo. balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongoté. FB International, agence assurée en Moyo. FB International, agence assurée en Moyo. Noko kana zotimbisa yo agence moko ya assuré ezosunga bakongole biso toponi FB International, agence assurée en Moyo. FB International, agence assurée en Moyo. sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International, agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndakomba fona bakoli na bino mena FBC papa e mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya assuré ezosunga bakongole biso toponi FB International, agence assurée en Moyo. FB International. Voilà, ndene SM notoza awa FB International Moussa Kitoko. Je pense que bon moi ndé bleu ezokita. Merci na bana notre père. Bana tata na mariata va comprendre que agence yaka moko FB International agence ya solo. Kalate bon moi na ba bleu ezan kati ebele et kita moko. National à ses abonnés pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC. Le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo agence moko ya assuré ezosunga bakongole biso toponi FB International,
Agence assure yango. FB International. Agence assure yango. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FBC papa. Papa et mama loko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International. Agence assure yango. FB International. Agence assure yango. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International. Agence assure yango. FB International. Kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International. Agence assure yango. FB International. Agence assure yango. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FBC papa. Papa et mama loko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International. Agence assure yango. FB International. Agence assure yango. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact ndeko balandi ya video na biso doza donc awa na Maringa 72 na agence FB International nde na esa bino elongo na na tangi futa tozokoba reportage na biso bomoni conteneur ndenge nini nyo bakoli nyonso ezokita makambo nyonso ekende pepele kitoko bis moko eza na kati wana kala te ekokita awa ndenge tozalaka nde tosalaka chaque mois. Donc chaque mois bakoli eyaka mpe tokitiaka yango awa mpe chaque semaine bakoli eyaka na nzela ya avion tobengaka yango courrier aérien. Donc c'est-à-dire okotinda mpe badocument, okotinda batelefone, okotinda bachaussure, bilamba, koli nyonso omoni ata bapareil peu importe kilo na yango ezala na prix moko abordable. Papa Fisto Basene esinga Papa Rabi tosali promotion mois de mars oyo conteneur tozosala promotion 10% réduction na carton tel avantage FB International kitoko. Mais soko sali 10 carton alongoleli o carton moko oyo esengo te promo FB na esibino boya agence solo yango agence moko sérieuse toza awa na moi papa mso mpandi. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Papa Kalilanga.
papa a dit aux amoureux de clients à l'agence FB, bah, le bosso toya. T'es naga souvent, naga mbale belé au soki 7e fois. Wow. Il y a ce dépôt commun à l'agence Oyo. Au moni msalezo qui est. En tout cas très bien. Nan nazala de cité ba collignon soya ga malamu. Nazala ngobe ro baza kuna so batindi pe et comme on très bien. Yo potindaga. Non, ngana na tita de menazo kaka. Ah, tinda pe sala moi bien. Mais ce qu'on a bon na ozuito ozela. Et c'est qui t'a dit bah c'est pas si se redécharger bon ba na servir. On a combien de cartons? Moko. Mais babi réduction de ça masnele bandeko batinda. Aussi bandeko ni. Na bandeko comme ba bandeko pe bazali na basambela rapena de la fois poto donc mais ni agence ta mongra yango bango nyonso fa mobimba. Parce que famille na ngamba baza kuna ka toza de a nyonso ya a. Ça bon beauté comment bon bana. Bon moko Rit c'est Rit Masamuna maman Christine maman Véro sœur Anaïs Elende bangona ba fena misus na tangité. Waaw na yebisi bino réduction et salami botinda ba carton so tindi 10 cartons na yebisi balolelo moko réduction à 10% zo salama déjà karane zo kita nazo sous quelques interviews moi pe papa ambiso moko pas José moi notre père à faina et calme tranquille poser le comme na moté. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Oh bien. Bino botimboka nibo. Ngana uti Paris. Na mo yoko toza client ya Kala FB International. C'est ça oui, client ya Kala. Confiance en pesa FB International le kam. En tout cas na éviter payaka bongo. Confiance en payaka be bongo. Ba lo nyonso koma pepele. Kitoko. Et ba jupe basalo signe que tozo. OK. Basala signe. OK. Pour combien de cartons lelo? Nazala ngo 7. Nazola ki liboso 6 siko etikali 7. Wow. Na kozwa lelo. Autre chose qu'on a en France, il y a une réduction il y a 10%. C'est-à-dire que les gens qui ont pris prix nyonso routine de ce que comme na routine. Routine. Na routine. Si bana Paris ni bana France ni. Bon, on est si bango et pas monsieur Ezate kaka ao. Et pas Fisto Basende donc comme très bien tout soit bien. Ça va. Merci beaucoup. Bah notre père ne c'est venu moi bande nyonso ba fandiawa ba zozela conteneur yango to vide bazo ba colis misu bazo zo ba chaki bazo ebe espace ba colis zo kita awa pepele Fisto Basende ye moye wana ayaki azana terrain makambo zo kinde te me oza de na terrain pas Fisto te me parabi to zawa nzamba soumis to ça c'était pas facile mais bon ba client satisfait c'est l'essentiel du pro. On y véhicule moko kitaki Opel Corsa Volkswagen je pense kita et puis aussi c'est ça là et puis ba client bango dans yo mo s'occuper na bon ra. OK, promotion isalami na bengo promo FB ou lobini na promotion to longoli ba 10 € na ba carton nyonso pareil na babilo envoi express voilà pas programme nyonso ça dans balandara. Envoi express pe promotion sous kuna. Pareil. Bon bato Angola 1 kg 15 €, Paris 1 kg 15 €. Ah, de promotion salami à souka. Promotion donc réduction il y a 10 € dans chaque carton. Pareil na ba courrier express c'est-à-dire ndenga zawa boya dana ba courrier yesa bande obatinda mno mfumbo mama bilo nyoso batinda kesa bi onga na paola mfuta boy bilo bona ngo posa bilo ka olia batinde la bino ya natan kuna déjà car la tezo kita mais promotion moi de la femme oyo papa Fiston basenda pesi cadeau arbi promotion il y a 10% 10 € na carton balongoli so tindi 10 cartons balongole le carton mo tala avantage frère Boni. Bien, Parabi. On est aux abysses et qui t'explique. OK. C'est Oumeli, Kalate Zoï Karmo, les lois, fidélité, papa Fisto Basende. Et ça dit à quoi? On a les amis FP International, Yassir, Mayassir. Et Rataraté. Nakozwa, Kana Neo, Nakozwa Vito, et nous avons reçu bis dans Moussousou. Papa Fisto Basende, Yassir. Yango ma jamais fouta. Pesa papa Mbote. Na pesi yanga mon père, papa Pedro et Stéphane, na pesi maman na Yvonne, na pesi petit frère na Carmel, na pesi mon petit fils Seyon. Babi ye azaloko la bangote. Pas gros bisous. Na bosani mon papa, mon cordon, papa Rami Mavinga, et puis na bosani notre père Jean-Paul Maeta International. C'est des abonnements pour naïe. Grâce naïe, relation, il y a pas d'anzame, tu écoutes na papa Fiston. Tu comment la famille mon. La famille mon, il y a mon nez au Dieu au sein du ventité. Elle est à réseau qui t'a.
ayekozwaka papa Pedro siko papa naye camarade na ngai papa Pedro azaka na Hollande mais atindi kaka na France yango ezokita botala agence ya confiance yango agence mo sérieuse bisika kotia bakoli bacourrier makambo nyonso awa na FB International chaque mois tozalaka na conteneur ekitaka awa yana ta wana zozula biso ema chaque mois conteneur ekitaka kasi chaque semaine bacourrier ezoya na nzela ya pepo to mpe na nzela avion conteneur yaka nzela masuwa mais bacourrier express to mpe eyaka na nzela ya avion réduction 10 € na carton nyonso 10 € comme na aérienne comme na envoi express to mpe na avion 10 € ya réduction na envoi nyonso donc bo profiter erango bo wela suka na yango ekosila ti le 5 avril c'est-à-dire eza cadeau pour na mois de mars mois de la femme pa fiston basenda bi ba mama apesa bino cadeau nini tala cadeau apesi yango réduction 10 € ya longwe na chaque envoi c'est-à-dire que ceux qui ont 10 cartons balongole le carton moko bo so tine ba carton ba $50 tala avantage papa fiston basende nzamba pambola papa fiston basende Jésus-Christ Nazareth amona yo nzamba tata biso mayata aza malamu de karonde ezokita so botindika baselo pe réduction oyo esengo te tozana na tangi futa toko baliso na biso tola na nde kar ekita bon to tuna quelques clients sumi tuna to continuer merci ya Bogo Sanderson papa na Rema Mavinga papa na Ndoi toko baliso na biso mana talizeko na bosani ote toza mobimba soki na mpotina bilo na FB International te meka toroyo okosepela famille ekosepela réduction carton ya 160 na $150 oyo ya 120 na 110 bongo biso mtotinda ba oyo ya $70 ekomi nango 60 oyo pe ya 50 na $40 réduction agence ya solo nde yango FB International suka FB International agence moko sérieuse FB International sur yebele on a loba kité na lobby FB International suka agence sur yangoyo FB International agence sur yangoyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence sur yangoyo FB International agence sur yangoyo kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International agence sur yangoyo FB International agence sur yangoyo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Kongo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafuna bakoli na bino me na FBC papa e mama e noko biso ekiti ezalaki na kati ya conteneur oyo FB International agence ya solo agence moko sérieuse je pense que bomoni ndenge nini mosala ezokende boni papa malamu papa na ngai namoni biso ekiti biso ekiti esengo na biso ezalaki yango wana parce que tozala na besoin ke no biloko bakilian ebatelama esengo na biso ndenge biso ekiti bomitema na biso mpe ekiti oyebisi baclient fidèle nini na baona baye FB International ya kolobaka ke bapesa confiance na FB International banda biso to banda nayebiki bato balelaka te
biloko vraiment soki eye bakilian nde eza boye déjà surtout osisi bamosusu bakozwa bao mpe baye te lobi deya baoprocéde biloko yango tosengi na bato nyonso oyo baa na bandeko na bango na Paris na bisika nyonso bazalaka na baprovince oyo biso tokende oyo bakoki kotia na FB international basazarde te baale bienvenu baya et surtout que c'est-à-dire musala kitoko moi diminution pe ya moi réduction c'est une promotion des mois de la femme ba profiter erango donc so raté moi kala mingi te lingo sila profiter tia biloko na pour basala le mois réduction. OK. Merci beaucoup. Réduction babi balonli 10 € na chaque envoi donc musala sama kitoko na moye bandeko awa bandeko pe ba la carte ndenge kiti et moko fisto basende sur le terrain musala sama très bien. Je pense que agence ya kopesa confiance yango agence ya hôtel savement fidélité yango tala musala kitoko agence aba nzambe bana notre père agence nde yango yo tinda ba colis tinda ba courrier chaque semaine to tinda 2 fois express envoi express 2 fois chaque semaine to zaga okona maringa awa sans problème ozui ba colis na yo pepele kitoko mutabala samedi boko tindele pe jeudi vendredi ekomi azui na yalati samedi so po moni oza mo retard même samedi akozwane pe alati na FB international kitoko tinda robe à mariage tinda costume tinda chemise tinda chaussure tinda lande ko téléphone montre et logo nyoso moni otindi basali réduction 15 € envoi tel avantage 15 € le kilo FB international agence kitoko FB international sérieux au wak FB international Souka national à ses abonnés pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC. Le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Cher Sapialo. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobyo na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndafumba fuma bakoli na bino mena FBC papa et mama loko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo nyenye balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure yango yo FB International kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International
international agence moko sérieuse Afrika Europe Amerika Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagence oya simanda ko bafona bakoli na bino mena FBC papa e mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bacongolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FP International wapi bana notre père wapi ba client nyonso ya FB International soki na mpotina blo na FB International te meka turo okosepela famille ekosepela réduction carton ya 160 na 150 dollars oya 120 na 110 bongo ba biso mtotinda ba oya 70 dollars ekomi nango 60 oyo pe ya 50 na 40 dollars réduction agence ya solo nde yango FB International suka FB International agence moko sérieuse FB International sur yebele on a lobaki te na lobby FB International suka agence assure yango yo FB International en tant que Fouta, merci. Nabalani de la Foi TV, Baobalingabsen Kilongo TV, Toza Anakati Agence, FB International, Tala Série Yangoyo, Bakoli Yango Kiti, Ezanakati, de Moussale Sama Kitoko. N'évitez pas de musique. Donc, Moussale Sama Kitoko, FB International, et Moussala Kitoko, Bakoli Yango, donc, oh, nous sommes battus, ah, Batbazo Kalilo. Nde toza bato bazo bakoli na ban o lelo ba o deja baye ndenge kare kiti na obiso wane kiti siko bazo banda kopesa bato bakoli oyo eza bakoli nyoso kiti kitoko pepele je vous dis agence FB International agence ya kitoko tina kati awa bo remarquer dépôt na biso yango etondi na bakoli bakam nyoso awa kitoko enga ya rabi ezete lelo rabi koli ezete eza kati na uzape bakoli nange stabe masande bien Qu'est-ce que vous en avez voté? Bablo to komi pepele. Pepele kalime tozo livrer pe malamoko donc. Donc des carré kiti na ngwa livraison pe bandi. Livraison malamoko bandi donc ya wa buka lelo la malelo. Bon, FB International. Fimbu libanga na libanga donc. Oui, si ba client ni ba open non ba FB International to si ba oni. Ouais, tozo yebisa ba na Belgique, ba na France, ba na Suisse, agence ça c'est moko. Sokoza na poso tin de la ndekolo biloko nulle part ailleurs FB International et ça on a la carte à France. Donc soko tindi ba kozwa ndengo tindelaki a complication ezalaka te ki moyibi pe ezalaka te donc a apelo rebunga raté akenda agence mo bazo futa bato ba amande papa wana bafakwa bato bayesika donc bato bazoboma masolo ko po eza bango mais awa makambo wana ezalaka te awa soko ye ndenge batinda kuna ndenge ekoma ndenge kozwa ofuta ta frais moko te donc awa nyonso ezakali. Voilà. Bon moi ba coligno se tonji ado ikitika ga lelo livraison pezo bandaka ande to lobi boye donc bato ba ye déjà ba ozablo na ba lelo so ipe lelo boye te problème te lobi okoya ozui ba colina yo FB International très bien organisé ma camion se zo le cansterie ya on appelle si Julien Basende Mbote na pesi ba yo Mbote na pesi pa ntimba na bosanyote mama Nathalie Zeko na pesi bino Mbote bisika boza FB International Moussala Kitoko FB International sérieux makambo bien awa bakoli nyonso livraison ça ma déjà merci directeur bakoli nyonso livraison ça ma déjà de batda bazoblo na bango agence sérieuse yango ozana Paris ozana na Evry partout bisiko zali benga FB International numéro est affiché akoyati na porte ya ndaku atikeli ba carton soki pe ba carton ezali benga e akoya kozwa asali réduction moins 10 €, donc réduction à 10 € na envoi nyonso ezala aérien to maritime réduction à 10 €, tel kilo ya avion ekomi 15 €, ezalaki 20 mais alongoli akiti na 15 €. Tina bakoli
tinda ba chaussure, tinda ba ordinateur, tinda ba montre, tinda collier kitoko, famille sepela. Ozana poto. Et ça bien. Bezinga passe bien. FB International bien. FB International kitoko yo wapi. Merci à Nathan Kifuta Oazesi Mabilili. Merci Papa Bogo Sanderson. Merci ya Gauthier Kele. Merci na FB International. Bongo biso na binoto kutani na numéro ya sika. Réduction ezali ti le 5 avril bon réduction ici là. Bongo conteneur oya le 5 avril tokoya to kitsa bakoli. So cheka 10 kg, 10 conteneurs pardon, balongo le lio. Et 10 cartons pardon, balongo le lio carton moko. Bah ouais, de yo futiga 9 moko fele. Imaginez so ezali 150 €. De longo le 150 € mobimba. Erango yo welela. Welela yebela FB International kitoko. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.